Voilà. Bonjour, bonsoir. Badeko, ici quand nous se posons dans le monde entier. Hier, les bossons ont bien pour cette petite vidéo. Juste pour tout mes cadeaux solo la ligne et solo la concernant activité, concernant problème au les kanakati et la communauté na biso. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler au sujet de notre soeur, notre petite soeur. Grande sœur Abamisusu, maman Abamisusu, maman Leki Abamisusu, tante Abamisusu, mais j'ai 30. Tout le monde qui met j'ai 30 à ça qui vidéo. Tout le monde va dans média, vidéo, oh mais j'ai 30. D'abord, va baptiser, nakatia bassin, moyen nakatia bassin, donc na ma yebele, et puis à ça les témoignages. Et ce qui m'étonne dans tout ça, donc il faut qu'on ait sur le témoignage. Il faut un témoignage au bango babande kozela, au batbazaki kozela, c'est-à-dire au loba oboma ki batu, au loba ki omata ki okitaki, au loba ki ceux qui babilo konini ya banganga, ceux qui nini. Comme la fille n'a pas pu faire ça, babandi ko créer les babiloko. Oh ndenge nini alobite makambo asalaki bandeko. Na ebite na lobarango à chaque fois. Est-ce que na YouTube oyo biso so total akoyo Jiji azalaka et surtout plus fort que mutu aza à se convertir donc alobi atiki musala na bande ko sala ye moko ayebi eloko na bande osala kuna puis alobaki yango azanga ki kimia azanga ki soki biloko nini azanga kimia azanga ki bolingo ye moko amoni ke malamu atika biloko wana salaka atika la musique profane azonge pa nzambe mutu abenga ki azate mutu ayebisa ki apesa ki invitation azate ye moko a jugé bon azonga abanda ko saela ye nzambe na mongongo na ye c'est là biso tolanda ki témoignage na ye. Première chose d'abord je voulais dire na comprendre aza mwana pasteur mais comment se fait-il tout le temps oyo azaki baptisé te ok ozala pe oza baptisé et puis okomi âge moko bobandi no ko sala musique parce que maman na akufaki aza déjà na ba 9 ans. J'espère que na ba église de rêve ba baptisaka batu na ba 13 à 14 ans. Alors moi par exemple j'ai été baptisé na bo bébé parce que papa na biso na mama biso babala naka na église hein, avant babota bana bango. Mon père avait 17 ans, ma mère avait 14 ans. Babala na kin église. Alors chaque mois no bande koya. Dès à 3 mois, il faut pas baptiser yo. Moi, j'ai été baptisé dans 3 mois. Mais là, on a bandi koko, là, comme il a 14 ans. Ngamoko j'ai jugé bon, il y a que se faire baptiser encore dans l'église de réveil. Donc, on a kenda dans Nzambe malamu ba baptiser en alisus. Alors, on comprend que hier à Botami papa a déjà pasteur notre mère j'ai 30. Oh, comme il est Marie-Jeanne, hein, je crois. Est-ce que babatiza yete le rabanda ki kokende na l'église ya papa bango parce que nandimite que papa bango comme pasteur ya bandi déjà koyemba musique ya mokili. Est-ce que babatiza yete c'est ma première la question que j'avais dans tout ça là. Est-ce que babatiza yete parce que na moni na Paris babatiser isusu na mai mingi. Or son père c'est pas un prêtre. Son père c'est un pasteur. Alors babatiza yete na église ya papa na bango te. La seule question que j'avais c'est ça. Et maintenant, na comprendre, muto ayebi ndenge salamaki ndenge zalaka ou bien peut-être nga na landa ki place wana te o alobaki ndenge babatiza ki e. Alors boko melangaka na place to komaka ba commentaire comme ça nga pena zala informé. C'est ma question que j'avais franchement. Je me posais tant de questions. Comment on peut la baptiser encore une fois na mai mingi au moment où son père même c'est un pasteur et elle était née, son père était déjà pasteur, je crois. Si j'avais suivi dès le début il y a quelques années, ma témoignage n'enga bande kopesa. C'est comme si son père était déjà pasteur. Le babota qui akuta qui papa banwaza pasteur. Mais comment babatiza qui était na ba âge na yebi na l'église de rêve à partir là muto a commis ko reconnaître makambo. À partir de tout le 8 et 10 20 10 8 et 10 15 hein, à partir de 8 et 10 15 babatiza rappel na l'église de rêve ce qui ozui décision mokano wana ya ko salela nzambe babatiza rappel. Voilà. Na ebika ba baptiser bango deux fois ça bato bazaki baptiser na catholique. Pourquoi? Parce que ba pasteur balobaka mingi ke baptême ya catholique muto azui décision te. Obotami
ba parents na yo ba memi yo na nzambe na bango place ba sambelaka. Et ce qui moi je trouve aussi, c'est que moi je trouve aussi très important et puis très normal. Qui na mes maman na place nga na sambelaka pour ba baptiser. Voilà, parce que ngande na relaxa mo na nzela. Yango ba catholique ba bande ko sala bongo, ba para ba bande ko mema bana na bango ba baptiser bango na kombo ya ba parents na bango. Et puis bato catholique ndi bazala baptiser des fois l'air ba na dérivé parce que na dérivé ba considérer ba baptême wana te. Mais ce que j'ai pas compris avec notre sœur Marie-Jeanne oh to bande ko benga communément mais j'ai 30 ba baptisa qui était na Afrique avant ba ko baptiser la seule question que j'avais. Maintenant je vais continuer avec ma réflexion. Marie-Jeanne to moni ba baptiser à l'équipe na chaîne moko ka chrétienne a sali témoignage na ye bande ko exemple tout nyonso nde aboma batuti occupé de se sentir que non en tout cas j'ai l'impression que naza vraiment commis pe c'est pas nzambe te na commis naza to benga kango ba hydrolati comment on appelle ça pardon bolimbisanga idéolatrie. Franchement. Bah, benga, vraiment, c'est ce que j'ai cherché. Donc, benga kango, ça, c'est parti encore. Idolâtrie. To benga kango idolâtrie. Par exemple, osana mutumoko boe olandaka, otalaka, olingaka, otala makabu na ye, omipesa penza mingi makambo nzambe te. Mutumso oki ozala musala na ye, donc alinga musala na ye, donc place ya nzambe kutu apesa ngo musala. Ba benga kango oh my god, benga kango idolâtrie. Oh vandeko na ngai, idolâtrie. Ou bien mutumso azalaka alinga kana ye kolata, donc ye la place ya nzambe atia bilamba. Mutu mususu pe na place ya nzambe atia mobali na ye donc to mwasi na ye donc jalousie ya moko boye do alingane osala eloko mususu te tout le temps azaka ko se concentrer et pas mwasi na to mobali na ye to mususu carrière na ye par exemple asalaka quelque part donc ce qui a uti musala bandika kaka occupation na donc journée na mobimbeleka kaka azokanisa makambo ya musala na ye kaka babenga kango idéolatrie. Donc, omi pesi pas eloko moko boe, place ya nzambe zate. Or, nzambe ayebisi biso, il est Dieu jaloux. Na première place feu zalana noye, après mobile no aye. Na première place feu zalana no nzambe, après mobile na yoto, nzambe après bana na yoto, nzambe après carrière na yo. Peut-être notre sœur Annie Monaki qui atia qui vraiment important c'est belé et pas ya musala na ye ya musique, abosana ki nzambe. Et surtout que et pas biso pe to mona ba musique wana eza ba musique moko et c'est pelisa nzambe te parce que ba yembela rabatu ya mokili oh nzambe alobi ya nzambe jaloux faut ko yembela ye notre sœur Amonique il faut azonga ne pa nzambe na moni mabe asali wana ta donc batu misusu balinga kaka asala témoignage azolo bandenge aboma batu ndenge asala soki nini bongo soki asala ngo te bandeko bolingi kaka kosa aloba makambo ya asala te. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste. Bolingi ako sabino ayeb sabino ke aboma batu, ayeb sabino ke nebite soki alala kina mibali ya batu, alobaki o akoke koloba. J'ai suivi vidéo ya mutu moko boye soki pede moko bande azaki amina ye. Donc mutu bande ko tambola na ye mingi na Kinshasa, na nka Kinshasa ezalaka mutu azana mutu na ye moko boye batambola na ye. To benga bango ba bureau, soki mutu moko bureau na ye moko akoma na poto aza pede aye kopesa ba témoignage pourquoi mais je koki po ani no lobi te makambo ebele oto sala akoki peut-être pona ko luka ko éviter ko sala scandale akoki pe ko azoblige ko loba nyoso na médiate azoblige ko loba nyoso na médiate parce que nzambe aza na médiate ezate ke nzambe azosambela nzambe media komi nzambe media komi nzambe to biso batu tozo tala eto komi banzambe aki kopesa ka muke wana nani ayebi eloko ya solo na pasteur to mama pasteur na bango nani ngo ayebi mutu moko ayebi te oyo peut-être pe oyo solo na nzambe avant ya kopesa témoignage wana pour éviter peut-être scandaliser bato aki koloba ka non je faisais des choses parce qu'elle avait quand même bien parlé elle a dit que je faisais des choses que parfois je ne maîtrisais pas et je me demandais parfois à la fin après avoir commis cet acte-là, je me demandais pourquoi j'ai fait ça.
Donc, elle n'arrivait plus à contrôler sa vie. C'est là ce qu'elle a dit. Ça dit déjà trop, Bandeko. Ça dit déjà trop. Si quelqu'un vous dit que, en tout cas, il y a des trucs que je faisais sans ma volonté. Après avoir commis l'acte, je me demande pourquoi j'ai fait ça. Et moi, je ne sais pas ce que vous voulez qu'elle puisse vous raconter. Et c'est exactement ce que vous voulez, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle n'a pas voulu peut-être entrer dans les détails. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'elle est quand même une vedette de notre communauté. C'est quand même une fille qui est connue. C'est une fille vedette. C'est une fille qui, beaucoup la prenaient pour l'exemple. Beaucoup de nos jeunes filles, par exemple, on la prenait pour l'exemple. Elle ne peut pas se mettre là-bas devant les caméras pour commencer à raconter jusqu'aux petits détails ce qu'elle faisait. Non. Du fait tout simplement de dire qu'il y a des trucs que je faisais sans mon contrôle. Il y a des trucs que je faisais et ça, je n'arrivais même pas à maîtriser. Je ne pouvais même pas maîtriser. Il y a des trucs que je faisais et que je regrettais après avoir commettre ces actes-là. Bande konanga bolingi aloba na munoko nini aloba nini ke mutu penza bimi soki pede moko bazala kine na kina comme oloba n'importe quoi oh moni mais j'ai 30 olobi tenenge to bando kende na soki na njili na bare wana njili ndenge to bando kende pa banganga mais elle avait dit ça bande konanga pour nini ko la pauvre on l'avait demandé soki akota banda ko banganga aloba ki oui. Alors, oui, na kendeki, mais pour na koboma mutu, na kendeki, quand ndenge zalaka, na niveau na bango, wana ba musique na bango, ba salaka, wana ba yebisa bango, pour se protéger, il faut za na mwa eloko moko boye, il faut za omo na kanganga moko boye. Elle a accepté la pauvre. Alors, baki, oui, na kende pa nganga, na pona kozwa biloko moko, yako nini, yako protéger nga. C'était pas même son idée, batinda ki ba ebisa ki bongo ke pour se protéger na kati ya musique na biso tozo sala ba ennemi basé belé, il faut za na mwa ngangano moko boy. Elle a accepté ça. Aloba ki oui. Vous voulez quoi? Qu'elle traîne là-bas en train de vous expliquer des détails? Congolais point nini boyko bandeko, pardon. Qu'est-ce que la pauvre a fait? Aye na ye pas Jésus alobi ke amoni kuna elle ne faisait pas des choses qui plairaient à Dieu. Parce que omoni eloko yo moko zomona ki déjà za lisumu et que ozo salango et que nzambe asungi apesi quand même cette force et à se séparer na eloko ango mais il y a la fête au ciel à se séparer na mabe bande ko sala bolinga ki asala bino ba détail nini parce que c'est une fille quand même qui était modèle d'autres petites filles bana na biso bazaki mona modèle na bango. De toute façon, yango moni akokai kokota vraiment na ba détail. C'est comme ça que moi j'ai compris ça. Mais en tant que mutu oyo aza mayele, oko développer na ndenge na yo. Bolinga ki ayebisa bino nini bandeko. Bo commencer la ba émission, ba tumsu basi ba soki ba futi bango soki ni ba komi ko ba n'importe quoi sur elle. Hey, Congolais, point nini ko point nini mutu aye vraiment pas nzambe, alobi atiki na ye. Oh voilà na mibali abatu asisa ka mibali. Oh ni my god. Alobaki yango na bando sa soki na telemi boye na lobi journée ya lelo. Nazo faire exciter mibali. Bolingi susu alobani kasi nyoso yango wana te. So na lobi lelo nazo faire exciter mibali. Soki lelo na osala ke mibali penza na kati ya ba pantalon na bango wana ba sentir quelque chose. Na bande ko sala ngo. Parfois ça sans que sans que na linga ko sala ngo me na ko kana ka ko sala ngo puis na sali yango. Bokomo loba peut-être en français il fallait témoigner na lingala alinga ki azala à l'aise alinga ki alobo lingi aloba nini congolais pardon bolingi aloba nini bolingi aloba nini. Donc mutoko ki ko sala témoignage c'est ka saki azala ki aboma ki asala ki nini te. Et puis moi je comprends pas pourquoi tu veux ça la détail. C'est une fille elle a évité les détails parce que c'est une vedette, c'est une star. Et notre communauté, ça peut choquer beaucoup de gens. La façon où elle a parlé là. Donc les gens intellectuels, les gens qui ont la tête qui fonctionne, là, les gens qui savent développer, réfléchir, ils ont compris. Moi franchement, j'avais totalement tout compris. Tout compris. On peut quand même parler avec des codes, pas tout ça quand même mikolo. Il y a des enfants qui entrent dans les YouTube. Il y a la communauté Nabiso.
Boki ko etale makambo nyonso ka boye te. Bande ko botika mwana wana ko. Elle a pris une bonne décision. Oyo, normalement, biso, il fallait encourager. Nous, les mamans, il fallait qu'on encourage la fille là. Muto atiki alobi atiki misala bande ko sala ake epa ya ake ko sala lanzam. To lobi ngai na tiki koloba awa te na tiki koloba lobi ata minute moko awa teke ko yemba musique ya mokileza lisumu na lobi yango te. Et la pauvre fille, elle n'a pas dit ça aussi. Mais G30 n'a pas dit ça aussi. Na lobi te ko yembe lanzambe za ezali ko yemba musique ya mokili oza ya nzambe te. Non, parce que c'est un boulot. Muto soki azo nzambe ye moko na bible balobi okolia na mutoki na yo. Soki ozo sala ngo po olia na mutoki no parce que za musala na yo oza na mususu te. Ndenge ndeko na biso comment il s'appelle ici? Nathalie Makoma avait dit. Abi nzambe apesanga ka mungongo. Alors nzambe pe alobi okolia na mutoki na yo. Je n'ai pas eu, à cause de la musique, j'ai pas eu vraiment le temps d'aller à l'école. Et à cause de ça, diplôme bani. Alors, na ko linga pete ke na kimukolo, na kende ko pangusa, ceux qui ba toilette, ceux qui na ba lieu public. Alors, je me suis dit, Seigneur, j'ai que la voix que tu m'as donnée. J'ai que la voix. Alors, je vais utiliser cette voix-là pour que na gagné mon pain chaque fin du mois, chaque jour. Na moni place le soumoueza wanate. Ce que vous yemba no banzembo na yo et que zamba zo pesa o grâce bato ba sepela nango ozo te kango bato bazo benga o dédicacer bango ozo te kango et que dans toi tu as qu'un seul Dieu. Oza idolâtre, tu n'es pas idolâtre, il y a musique. Tu n'es pas l'idolâtre de ta musique. Donc tu chantes juste pour gagner ton pain. Et que tu sais qu'il y a un Dieu. Et dès que tu ne chantes pas, tu as le temps pour la prière. Donc, tu as ton programme, quoi. Donc, tu as un programme non salaga par jour. Au ebike de telle heure à telle heure. Na kotaka na muzindo na lukanzambe de telle à telle heure. Na tangaka Bible nanga. Il y a des fois, je fais na jenaka. Pour na konuke longue nzambe. Les dimanches, je pars à l'église. Na yemba rappel na chorale nzambe. Mais pour gagner ma peine de tous les jours, je fais la musique parce que j'ai que ma voix. En tout cas, moi, je ne vois pas là où il y a les péchés là-bas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Moutamona makamundenge nae. Ngala moni place péché ça wanate. Soki oza idolâtre la musique note. Soki ozo sala on n'importe bande ko ezaka musique te hein. Okoza la kanenge to kendaka na ba misala boy. Okomisi musala wana doke mutu na yo komika na musala wana. Mutu na oka ekomi na musala wana comme la fois il y a une année ici na kendeki na États-Unis. Alors, j'ai visité une copine là que je connaissais. On était avec elle ici en Allemagne. C'est une Allemande. Elle a pris la décision d'aller vivre à New York. Et après une année qu'elle était là-bas, elle m'a invité pour aller voir comment elle vit. Comme je connaissais bien New York, je le fais souvent avec mon mari. Je suis allée. Quand je suis arrivée, j'ai remarqué que la fille n'a même pas 5 minutes pour elle-même. Alors, bien, ma soeur, ici, il n'y a pas, Rosette, ici, il n'y a pas de social, il n'y a rien. Donc, tu travailles pour toi. Donc, comme ça, misala bango, comment idolâtre, misala bango. Il n'a même pas le temps de dire merci, Seigneur, pour la journée, pour tout ça là. Non. Donc, la pauvre, elle a des boulots. Elle a des boulots. Elle travaille dans un hôpital. Et dès qu'elle finit, elle sert dans un restaurant. Dès qu'elle finit, elle rentre à la maison, elle s'échange. Et puis, elle était serveuse dans un restaurant jusqu'à 4 h du matin. Et puis ça tous les jours. Wana okomi idolâtre. Eza kutu musique ya mokilité. Mais okomi idolâtre à musala. Tu n'as même pas 5 minutes pour toi. Hein? Tu n'as même pas 5 minutes pour Dieu. Pour nanga. Na omona mutu wana kuta osala lisumu ke mutu oya yembaka me ayebi ki ya indie asambela ka penzambe wana apesa ka badimi na ye donc asala ka ba action de grâce na ye abondela ka simba ki cité mais ayembaka ba miziki oyo to benga ka ya mokili juste pour na ko survivre. Selon moi bande ko bo condamner ngate bo finga pengate. Pona ngai na omona ke mutu wana asali azan peza na lisumu te. Mais notre sœur quand même à mon akike, peut-être elle ne donne plus beaucoup de temps à Dieu. Aloba ki pe en bolingo esila ki e. Azaki suna bolingo te, akoma ki ene na en akende ko luka ba protection or to yebi ke nzambe muto a protejaka. To yebi ke nzambe ne muto a protejaka, là ça devient un péché. Là ça devient un péché. Parce que oza même n'attend mais à ça même confiance et pas en nzambe te. Et ok, vous avez la kaka na musique. Ok, vous avez la paix aux infirmières.
Ok, vous allez payer au salaire na cabinet mon avocat. Ok, vous allez payer au salaire na maison mon assurance. Mais yo siko yo otie kisi. To otie kisi pesa na mutu na lobby po ba batu ba ko sasira we pa biso. Il faut na za na mo protection na nga mo robo. Ok na Afrique ozuma protection na. Ba mon na ko au salaire na maison d'avocat, na maison ya assurance, na société moko ya assurance. Mais aussi mbakisi moko boye po batu ba ko sasira pa bino. Na yo na musicien ya kenda ke église. Ou bien on peut assembler comme idolâtre ya musique na. Mais vous en denge moko parce que toi tu n'as plus aussi confiance à Dieu, on peut aussi confiance na kisi. C'est là où il y a mal. Donc exact que to nenge to check na biso biso ba lokola ba musicien na biso ka ya mokilinde bazana masumu. Non. A cause appelle azam mo musicien ayemba banzembo ya mokili. Et que mais ayebi que la première place dans sa vie c'est Jésus. Avant ya kolala afuka maka asala ka ba action de grâce na ye apesa ka ba 1/10 na ye azongi saka ba concert na maboko ya Nzambe a excita ka ba tout comme notre sœur avait dit na témoignage na ye comme MG30 avait dit a excita ka ba akendo beta musique pour na ko exciter ba tout akendo beta musique parce que c'est le seul travail qu'il a pour gagner sa vie. Moi je ne vois pas là où il y a les péchés. Mais ce qui est à Monique, abandé ko sala ngona ndenge abiente. Muto asi alobi déjà abandé ko exciter batu. Alobi déjà ye moko ki abandé ko exciter batu. Alobi abandaki akotaki pa banganga po ba pesa ye protection, c'est-à-dire azala ki sous la confiance na Nzambe te. Abandé ko loba soki lelo mibali bako bande na ba pantalon na bango. Asali yango, donc elle n'avait même pas le contrôle de ça. Donc elle n'avait même plus le contrôle de sa vie. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un d'autre qui gérait déjà sa vie. Ce n'était pas elle. Et que Moutouana vraiment azongi et pas ya Nzambe. Mais de quoi est-ce qu'ils ont mabé? Que vous commencez à lire ma vidéo? Moi, ça m'a touché. Cette vidéo que, la vidéo que ceux qui camarades na Afrique à Salaki. Les soi-disant PD. Oh, il faut tato là, il faut lobite. Et puis j'ai lu les commentaires, les gens disent pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, peut-être pas bandé koloba en français, en lobby, en te fala loba na lingala po azala loka. Azala fry. Bande konanga toti kabiloko wana. Moi, pour moi, la fille là a tout dit. Si tu ne contrôles plus ta vie là, okoki ko bomaka ndenge bango bazo baboma isoki mwana soki nini. C'est normal. Okoki ko faire bande batu na ba pantalon na bango ko lata mabe. Parce que tu n'as même pas contrôle de ta vie. Et elle a pris cette courage-là, d'accepter ça. Devant micro journaliste, na regard ya monde entier. Ebe biso tout au talango. Alobi yango, bolingi abakisa nini. To ebape kondimana ko, moninga penza ye pa Nzambe amoni ka bando sala mabe. Bato ba mona ka ba musicien ya mokili nde ba sala ka masumu. Non. Ok, vous allez idolâtre ya bana na yo. Donc toi là, ta vie là, tu penses qu'il y a tes enfants. Eh, coronavirus, yango yoye, banana ngai, est-ce qu'il va kukuta na on école te? Tu n'as même plus le temps de prier. Donc on se concentre quand on est là, quoi, banana nga, mobile nangai, place kenda kana musala, au kuta na coronavirus te, oh lelele. Donc tu n'as même pas le temps de se concentrer. Donc tu ne maîtrises même plus ton corps. Tu ne contrôles même plus rien dans ta vie. Et comme kaka otieka verona otieka banana na mutu to mobile no ndenge abimi bo esesir akekuta na fi moko ndenge abimi bo esesir ba parana esi mama nanga asi aleki na Kinshasa muke obengi na ki. Tu n'as même plus le temps de prier. Même pas air à cogeno zakanango susute. Même air à ko méditer aux zakanango susute. Bandeko, oza déjà idolâtre eloko wana. Et puis oza su ya Nzambe te. Omoni makambo ya Nzambe eza eloko moko to sakanaka na ngoti. Totika kokondana ka baninga. Eloko ya Nzambe ko zala mwana na Nzambe. Balobi 2% kutu eze belé ba okota na lola na biso no sotoza plus de 7 milliards d'habitants. Et puis ceux qui 5 milliards baza basi. Plus babi 2%. Eza makasi po bakota. 2% et comment mina Bible même 2%. Donc totika kokondane bat moninga si apesi témoignage. Après ça, il fallait qu'il paye ça. Moutou a maï la comprena que le albaki. Moi, j'avais tout compris. Les écoute moi mbalo a komi ko ya ko loba makamuni fa loba boy fala loba boy babando ke na ba temple. Mais moutou lobi déjà ba pesa qui c'est protection. Bolingi atanga kombo ya temple kaka. Po bo sepi là. To lingana ko bandeko, to lingana.
Bande kona biso o baza na media. Baza bande kona biso baza pe na kere loko la biso. E yo ka pe pasi. Ezate question ki mutu akomi personne publique nde aze sou na kere te. Akomi mutu nyoso ki koloba o ya lingi po na ye. Non, 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 non. 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 To boma bande kona biso. Parce que on lobi boyebi péché zane. Awa kutu na je suis sur na makambo ya YouTube otokoma kosumuka. Na modele moko ondimate. Parce que yo ko lobelanga eloko moko komelanga na commentaire. Yo zo mona ngate ngape no mona ote. O sepela ba o mona ngate me o eba keliso ya nzambe ekotaka meme na se ya mai. Enfin na clavier na yo alobandi ko finga. Tala zoba o ya mama, tala mama mukolo oyo, tala mama kizengi oyo. Kaka ndenge bo finga kawana. Oko finga ofingi. O yebite eloko nini créer na motema ya moninga. Or na Bible ba yebisi biso, soki moninga ayoki pasi automatiquement nzambe ayoki pasi. Soki osali moninga eloko o epesi pasi, automatiquement nzambe ayoki pasi, automatiquement eloko ane ekomi péché. Parce que péché définition ya péché zali eloko osali epesi mutu pasi, epesi moninga pasi, epesi pe nzambe pasi, automatiquement tu as péché. Pourquoi ba yebisa biso soki to gêner obimate kangama na ndaku ou bien osala place osala yo moko pour éviter des péchés. Ba péché m'sou bien sûr les arana makanisi tout ça là. Mais péché penza to péché kan mingi à partir de la langue, notre langue là. Ces petits organes qui allaient entre les dents là, ça nous amène dans les péchés à chaque jour. Yango ba lo baka langue oyo e lo baka mingi sumuka mingi. Sikoyo moninga alobi témoignage na ye. Pour accepter en bongo, boye ba ko développer te. Il faut boye ba ko développer. Et ça kana ba expression mususu corporelle. Muto alobi te mais expression corporelle. Donc quelqu'un ne parle pas beaucoup mais vous sentez qu'il est vraiment ça un problème. Du fait de pleurer dans l'église, aller là qui parti moko bebale qui ça qui azul la l'église. C'est ça, c'est une façon de parler aussi. Et ça langage déjà corporel. Ça dit déjà trop. De pleurer devant son Dieu, devant l'église, devant tout le monde. Aïebe qui bazo filmer biso tout le monde en haut. Elle a pleuré, vous voulez qu'elle fasse quoi? À raconter Bilonipo. Donc la fille, son ami là, ce qui peut avoir complicité à banani, ce sont bango là qui basambi c'est kaka. Ala la doa kamibali, asala kaboye, aloba nini asi alobi ki a excita rabatu. Et kokite, bande koto sumu kaka trop. Camarade nango na epsi bino na kendo tala na New York. Alors Rosette ici, il y a pas de social, il y a pas de social, il y a rien donc il faut bosser yo moko pour comme na fin du mois. Je lui dis ceci, na bi maman. Mais ozana tempo na yo moko te, bon ozozanga nano ya yo moko, bongo ya nzambe ozo elangwa. Okoki ko travailler toute ta vie, okoki ko travailler 24 heures sur 24 heures, c'est pas normal. Olamuki na 5 heures. Pour 6 heures, musale bandi. Voilà. Olamuki na 5 heures. 6 heures, ok, aux infirmières, ok, musala. Aussi, si ceux qui na 15 heures, 45, 16 heures. Okomi na ndako, olukika mo eloko mukia kolia, ale, yowana, ale, olati. 18 heures, faut zala na ba. Bozo 6 à 3 heures, 4 heures du matin. Siko, e ozanata yanzambe. Okomi idolâtre, ya musala. Eza déjà péché munene. Na muto abetaka miziki ya mokili eke aza na temps ya ko prier, aza na temps ya ko solana nzambe, aza na temps ya ko se repentir. Parce que boyebi le cœur de l'homme toyeba eloko eza na kati to tika ko jijaka tout le temps. Oyebi eloko nini muto ana solana nzambe na ye. Oyebi relation ni muto ana aza na nzambe na ndenge ser na biso mari musama bande oloba. Oyebi relation na ye na nzambe te. Nzambe ona peut-être ndeko na biso azui grâce ya kondima ke akomaki sous na relation malamu na nzambe te. Et se sentait déjà musika na nzambe parce qu'elle ne contrôlait plus rien sur elle. Mais avec ça, malgré qu'elle avait contrôle sur ce loro morote, elle était là pour exciter les gens, pour parler n'importe quoi. Elle n'avait plus l'amour, elle avait que la haine sur elle. Mais na niveau anasi akomaki, elle a réussi quand même à revenir et pas en nzambe. Mandeko, c'est à applaudir. Moi, je l'applaudis. Po bato bela si akomi musika ndenge wana akozonga lisusu pa nzambe te. Place wana kuna bakangi déjà catch. Akozonga te. Mais elle quand même elle a réussi. Akomaki musika mais azongi quand même.
to apprécier pour moni bandeko ba encouragement etindaka mutu pe et fortifier et puis epesi courage à quoi avancer mais pas biso yango ba to ebele ba bangaka ko sala tamo eloko zo bang na sala boye ba ko ya ko finganga. J'ai une connaissance là alobi na lingaka makambo ya YouTube na lingaka na zana ba biloko akolobe belé mais na bangaka mafinga ya communauté na biso kaka o na banga nanga mafinga pona linga te mto afinga nga yo sala nga passe omoni to raté ba biloko abie pourquoi parce que ko finga occupé ko tala vidéo aussi pe ko tala lobi ok alobi makam na ye si y a quelque chose à prendre tu prends si il y a rien à prendre tu n'as qu'à laisser o cliquer au bimi na yo o bandi vidéo mususu ke ba critique ti na niveau ya ko sala moninga vidéo mais j'ai 30 c'est notre sœur asepeli sabiso abini sabiso siko alobi ke non na moni kotoyo na bande penza ko sala nzambe na solo ti na kotoyo nazaki suna ta ya nzambe te pona sina kota ki deja na ndako bangana sina koma ki na eloko ko protéger nga na tika ki deja nzambe bolingi aloba nini po boyeba ke makambo azoloba eza ya solo bo développer makambo ya loba ki. Moi j'ai trouvé ça vraiment c'est très intelligente. Elle était vraiment très intelligente. Alinga ki ko développer nyo sauter. Mais pourquoi est-ce que boye nango subo ba ndi ko loba? Et puis moutamwa zolo ba soit disant il y a comment na ko sambela il faut yepé à témoigner. Occupé ko sala ngo devant pasteur. Apesika clos apesika na une conclusion o apesi biso wana. Ba paragraphe ka ya minene nde azui azwa ce ko tali bien. Elle prenait que ba nini ya minene wana. Ba titre. Abando lobelaka ba titre mais si ko bo développer na ndenge na binoti mais pourquoi bo leke suko finga muto abimine na makambo mokili akene pa nzambe si ko bo finga ko finga pona nini. Regarde les témoins ba bazolo ba n'importe quoi bandeko mutu moko soki abongoli motema na lola fete salemaka. Et puis ce qui est grave to yebaka ke yo ko kensa ke yo penzande o yebi makambo nzambe moninga wana yebi eloko te mais okoki ko se retrouver yo okoti lola te mutu wana okoti lola. Parce que motema mutu le cœur de l'homme nzambe mutu ayeba kango et puis batu mutu ekoza la sala kane masumu na dernière minute nzambe pe a sauver tous se souvenir na mutu azala ki na Jésus na croix moyibi mais tellement kaka po abibise maloba na lobi papa kobosa na nga lelo te lero kena mutu na kota lola le makambo ya nzambe eza basaka na ngo te eza trop sensible bandeko moninga asepeli akepa nzambe to betele maboko. C'est pas facile na ba sixi na bango bazalaka nango na mokili wana. Otika nyoso lobi ngana kei pa Jésus parce que j'ai l'impression que je ne travaille pas pour le Seigneur. J'ai envie na zongela nzambo na bande ko sala avant na kota na ba musique mondaine. Gloire à Dieu. Bande ko boti ko critiquer ndeko na binoko et ça la inga pasi likambo wana ça la inga pasi makasi. Bande ko bo encourager s'il faut encourager on encourage. En tout cas ma sœur Marie-Jeanne bravo. Na betelio maboko. Nzambe alola zo alokumu. Bravo. Avec cette décision que tu viens de prendre. Parce que c'est pas facile. Na ba succès na bino bozaka nango. Na ne ba code no so bozuaka. Mais tu as tout laissé. Pour ozo avoir na yo opesa ngwe pa nzambe. Bravo. Parce que yo moko do ebindenge otambulaka. Mutu supe ko zala